Ouais, eloko muke na ye po na yanola mwa muke ya koyebisa bandeko nyonso na biso ya barésistant nde na ye po nameka koyanola bango eza kopesa mawa mingi na bandeko mingi na kata kombo toza kobunda na bana na biso oyo tobota baza mpe na kati ya diaspora ezali pasi mingi eza pasi mingi na bana oyo toboti na poto eza bana nyonso te eza bana oyo bauti Congo bamama na bao bayaka na bango na poto bamama wana batekaki badiamba bateka bakuyu bamama moko bazali rate meme na kati ya poto tomoni bana na bango babandi de criminel moko boye bango wana babimi bakomi kosoutenir Koffi Olomide Koffi Olomide mosusu oyo azalaki na revolver no soki ya copal naza otanga kombo na ye te aye kosala baseli na ye te ale Koffi ayekorécupere ye na elongo ya babana wana nyonso aso de criminel wana babana te babana oyo lobi na bana wana oyo bakotaki komba nazala bana mosusu oyo wana respectaka bango na kati ya komba bazali nazala bana oyo nga nayebi na kati ya komba meme na France na Belgique na Londres na respectaka bana wana bazali na susi ya mboka ndenge elongo bani me bana oyo bamama na bango bayaki koteka bakuyu bamama na bango koteka badiamba bana mpe bakomi na systeme ya bamama na bango me bana oyo wana bakolanda Koffi Olomide na peti wana na kotanga kombo na ye te ye moko miyebi obimi na revolver na yo oye kotimide Koffi Olomide yo moko lisusu oke na groupe ya association de malfaiteurs groupe oke na bango wana ale obandi kolobaloba wana Koffi aza koloba na omoni peti wana ye moto revolver peti bino oyebi bino ni bovani boyebi baminduki te minduki boyebi yango te bobunda bitumba te bosala mpe eloko moko na Congo te bamama na bino babengi bino ifale bozala na kine omona mutu mosusu aza na kine azangi mpe mbongo mama nazangi mbongo meme akende klase mama nazangi mbongo meme akosomela lipa sapato akende na klase bino bozwi bachance bamemi bino na bamama na bino nyonso olomona bamama na bino wana batekaki bakuyu bamama moko bazalaki vie ya miziki oyo bango balandaka bamama na bino bayemba bango vie ya miziki oyo bango balandaka bamama na bino na France Belgique nalobi kaka de pays France Belgique po bato ya Londres mito esalaka bato Hollande mito esalaka bato ya France Belgique natie bato nyonso na meme saki te ezala bato mosusu na France mitu na bango esalaka me majorité mitu ekufa na bana na bango na bamama na batata bato ya 8 donc mitu na bango eza kosala te motokola ngai Koffi akolobela ngai eloko moko te mbongo ya Koffi eza ya ngai te mbongo ya Koffi ezali ya mwasi na ye na bana na ye na mamami na famille na ye soki biso tobandi kocomprendre intégration na Europe tokocomprendre mundele akosala mosala mpona mwasi na bana na ye nde akosala mosala
pour afuta ba facture na ye. Mais tozo komona lelo Kofi a finga batu na France, a emilia batu na France. Lelo to moni na ba tata mobimba o ba mela ba 8 o ba tambola na Château Rouge o ba tambola partout na ba Kinancourt kuna ba ko tambola na bango le bozo ko kumisa Kofi bino vi na mino za merde. Kofi a bongisa vi na ye. Kofi azali mutu aza manipulateur. Ba botola ba danseuse combien? Botola ba musique combien? Oh, Kofi a manipulé bango. Kofi a vendu na poto, hein? Botola mutu. Kofi a vendu na poto, même liboso na ngai. A vendu liboso ba te be na poto a Kofi. Kofi a vendu na Bordeaux. Kofi a borangundu na Genève. A bana va na rue de Berne. Rue wana eza ya pasi ya Ndumba. Nga ça fait 32 ans na poto. Mais Kofi aza mwana poto kala. Depuis nga naza na ki naza kosala na musala na ngai ya renseignement militaire. Kofi azaka na poto ayaka azongaka akobeta banzembo ne ba malosenza kuna na Kisasa. Mais moni bino lelo bata omoni lelo poto ezala bato belé na bato musu ya kala. Bana France ya kala na ozeno lelo bochana matoi na bino bokomisi poto tambululu poto komi na buzoba ya kosakana te poto ezali boye te biso ovandi na poto kala. Mais poto ezalaki ozo komona poto makamba poto meme na Kisasa bayebaka yango te. Nga moto ola ngai je m'en fous avec Kofi, hein. Tant qu'on a ça au niveau ya renseignement militaire, naïbi Kofi bien. Kofi a dit parolier à Oyana na Kisasa. Tant bakanga di serre ya Kofi et pas na biso na GD. Oye koma sar makuna na kitambo. Na mona Kofi ta na yewana. Na ba tricot na yeba les costes wala ba nzela na moni na mona ki wana na bimi na porte na moni wana. Na kipa ki ete, na seteresa ki na ete, po na zape na tina na ete. Uzana mutu na mutu, azala domaine na musala na ye domaine ezali miziki na ye. Seru la be Kofi mutu ako chepe kazalite. Seru wana kutu, so na beti di solo moko lelo, nasi bana oya ozone, boyebi nganda lufuwa. Boyebi yango, ezaki face à face na boulangerie Mimi na mopanzi ezaki pa ya pauvre azalaki colonel na koluka komo na kobosa na ye azalaki na immeuble na molai wana colonel azalaki colonel Kela na face à face na ye Wemba ayaka wana na concert akobeta na lufuwa eza na Karajes o babenga ba molona na Django ya koma grand pasteur na Kisasa na moko azaki na koluka komo na ye na koyeba komo le koya ermo babani ko menacer papa Wemba parce que bango bazaki bato ba osana présidence baki ba beret rouge babani ko menacer papa Wemba uti mikili aki na Renault 18 ya gris ya sika babani ko menacer papa Wemba na kati wana na tumba nasi bana bato bavana na kanchachi bali ba soda na bana oyo ba civil na kanchachi na bana baza na bana ba soda na bana ba civil bavana na kanchachi na bana ba civil bavana na libana ozone ba ibi histoire wana ngai mutu na sauva papa Wemba na bali jokwe pa wana nyonso
na ba jana na tout na ba marai tout ba petit prince ngamu da sofaka bango tozaka na mutu na Starlet ezaki concert ya matinée pour serwana ezaki concert ya matinée za pour ba minere toyaki pe na concert wana bon to passer temps na biso babani komenace papa Wemba so ba Karajes baba molone ba graba yanke ba graba assassin na kata armée na armée ozaï mais tu maîtrises bango na Starlet tu dis deux personnes Starlet tu maîtrises bango tu dis papa Wemba tu côté na mutu wana eto tiki akei tala ba petit busiko bimi lelo lokola Congo comme kunde omunika le kaka Mobutu goka ako maladif Laurent Kabila e ko récupérer mboka na ba Rwandais na ba Ougandais na ba Ougandais na ba Burundais lelo to moni mboka e comme le ben individu beaucoup mi koloba même na poto a o ngada combattant o ngai bo bidimo sakana batu yosi mutola ngai na ko gunza mapa Kofi te il aza nani Kofi aza mutu moko pamba aza musicien abetera ba congolais aza musicien abetera ba africain soto bengi le Scandinavia Kofi abeta musique même ni stade abeta musique au moins munene na okota mundela salite mais qu'on regrette bi bande ko mi boza na poto boza ko s'intégrer boza toujours na mentalité toujours ba senzi na mutu boza ko s'intégrer na kata poto te Kofi ko luka fina ye Kofi ko luka mbongo na ye po ale sabana na ye abisa ba danseuse bulumbu a viola ba jeune fille to yebi yango ba kamono nyoso wana ba Miss Yolo to vanda na ba Switzerland ngana vanda na Lausanne na vanda na Yverdon to yebi Kofi bien ba acte nini we asala pour na ba jeune fille wala za ko violer bango to so ba solo musto ko beta de eza ba mususu na Suisse wana pour abi malakala ba danseuse wana faut apesa 1000 francs suisses pa ya Kofi ale Kofi pe siope danseuse ko bimana ye nana on prendre biso makama musique nana reprendre biso ba musique ba pourquoi ba no nyoso ya mike wala ba mama na ba teke ba diamba ba mama na bango ba idikaki bana bango te bana batamuli botaba bana ba yana sima Kofi le bozo ko telema bozo ko ganga bino bi Kofi nenga zo vi boy bi Kofi boy bi nenga zo vi na ye boy bi yango te Kofi aza mutu atimba Kofi aza mbaka te Kofi ayuma te bino ne bana bobimi wana osimi revolver obandi ko ganga nakobete masasi yo moko susu lobi na tongo o yesu pa Kofi akomi ko présenter yo ozala besoin yebana mais soki bino ozala besoin yebana ndengo wana okosala eloko te biso bakulutu na bino biso bapapa na bino bakulutu na bino toyebalaki ndenge wana te toyebalaki bino no te omoni ngai komona nga Thierry le commando nayeba na combattre nayeba ni etake résistant te nga nazaki nyama ne tumba etake instructeur commando na kota okola nazali bien formé ne nazalaka awa nakimaka bambangu nasaka biloko tuna beso kosala yango soki lelo tovandi tokobundela Congo wana parce que Congo ezali occupé par les Rwandais tuti boyebi yango me batie Félix na bonga oyo ya présidence azali mutu baza ko manipuler ye bolandi be basa basolo bakolela kuna bamibale babimala zamba tout ça comment biso ba Congolais pourquoi mutu na mutu oza na sentiment botika biloko wana ongai na yebani ongai botusa omoni biso
tomilo baraminité nga le commando la baraminité naza misa mi ba ko ba général ba colonel full kuna na kisasa même na Félix a le loko moko te naza mutoyo na ko gumba ma deva Félix te pona ke bonde la ye muke onga na zoaka awa na poto na musolo na zoaka na muke na ngai yango ne na lesa ka bana na ngai yango be na lesa ka bandeko na Congo bozwana nu bozonga batu eloko ko boma biso ne matériel bozona poto awa mutuko eza eloko pamba mutuko eza eloko pamba kosoma ndako na poto eza eloko pamba soko saka na yo ngozo credit na yo soma mutuko na yo okosoba soko saka ngozo ndako osoma ndako na kosomba yango mais lokola ezala banyanga la kate belé ba mumbafu on la benga ba mumbafu ba kopani kitunga na ba mama mususu na bana mususu na ba tata mususu oyo bozo ko se tegre na potote ngala fana Switzerland ezaki mboka oyo kuna soko yena makamuno obetaka mwasi o ngana sala ka boy ba kozongso alignement parce que bazala biso o s'intégrer mentalité na bino o Afrique yango na bozo ko changer te bozo na buzoba yango le bozo ko fingisa batu na kisasa ba ko finga batu nyoso na Europe baza ko tshebisa na saki nyoso na Europe pona nini ezaka ka bandeko oyo boye poto lobi na tongo na ba vie musu boye poto na kala na poto bozo ko s'intégrer te pour que nous avons mis bana batuna base bozo ko pe bo promesse bozo so ba mo na Congo eza bozonga nana ba innocent donc la biso to ba innocent bande ko bele bana poto basa ba innocent makamusi oza ko le kaona ko tala bango te to ke na politique boni pe politique te soki ba tie eloko bêtise eloko ya ko finga banzoto ba mama basa ko finga na barando okomona bandi wana 18 000 personnes bakotala yango me boye bakamolo na bisabino Congo eza mboko baboti biso Congo ezali mboka na biso eli tata na mama na biso na bakoko na biso eza na Congo awa toyaki koya tozali bapaya na mboka oyo mais un jour pe komona mboka oyo Europe oyo bato bayaki poto. Ça fait 32 ans que vous avez un poto. Na bato to kote ba na poto awa. Bozo mona te poto makamu e komi ko changer tango nyonso. Mais soko bisto yingeli ya obuna babele ya Congo te. Tozala ba sentiment o tozana ngo to regretter un jour. Moi je suis fier na mboka na ngai. Mboko ezali mboka bapaya. Bango pe babundaki mboka na bango même eza en Scandinavie eza en Europe babundaki mboka na bango po lelo bakoma pe ndenge wana tala basenzi ya bana oyo basenzi ya bana oyo namoni bango na kofi bino boza basenzi ya bana ti babolole ya bana basenzi bamama na bino kola baki bato oyo bakoteka badiamba bamama na bino bazali bakuluna bamama na bayi bakuluna ba musicien yango na bino bana okoti na systeme basenzi Kofi ile ki Kofi aza nani Kofi akoluka mbongo mpona bana na ye Kofi aza na mwasi na ye aza na bana na ye pourquoi azoka mwana na ye te atika ye abina na sous-vêtement neloko ya mokusi asalelaka yango ye aza kosala carré musique na ye po na famille na ye na bana na ye est-ce que bino bakongole bokosintegre te basenzi boza ebele na poto yango mutu soki mutu azali kaka mosenzi na Congo awa mpe na poto aye basenzi nayebi te bamisusu mpe bauta tokokritike te bamisusu bauta na bazone mosusu ezalaki rekile na Kisasa yango ozala systeme mingi ya basenzi obi yango mutu ola ngai Thierry le commando ngai naza nsima Kofi ngai le commando nakende kokumisa Kofi
bon oya kokumisa bana nanga nani oya kokumisa mama nanga ya kufa nani oya kokumisa bandeko nanga nani eloko mingi tozo ko remarquer mingi même na combat bozali ba jeune belé na kata combat il fallait bobunda bokoma lokola ba Jean-Pierre Mbemba bokoma lokola ba Fayulu bokoma lokola Nyangala kato ya Félix Sekedi malhonnête wana bokoma lokola bango siko bino ba jeune nango bozo kovanda bozo ka toujours na sima ba kofi na sima ka ba to belé siko bokosuka wapi siko bokosuka wapi omoni ngai le commando navandaki na zone président navandaki na zone présidentielle nga le commando na omona ba vieux tigre bazali ba garde corps ya Mobutu dans l'époque on a dit mwana muke na omona ba vieux tigre naza omona ba colonel Ngoimeta ba osa na présidence na omona ba tola nyuso na komona bango ba garde corps présidentiel ba kuta poto ba kosoka pa bamba na mituna ki ngai na mitudi na di mwana muke na mituna mais bato ba kuta ba poto na minduki na ba revolver ese ngana kokoma kola bango na bana ko mituna ngai bina kokoma kola bato tola nyuso bodi ba garde corps wana baba na ko ya mingi na restaurant ya pauvre maman na ngai pauvre maman na ngai lutadila makana bagarde ko wana tout na zone présidentielle mère na na grand maman na restaurant grand maman na bar bayaka wana ba uti poto ba ko staffer place wana ngai na mitunaki na bi bato na mona ba télévision na sima Mobutu boye est-ce que ngai bana ko koma kola bango tala rêve o ngana zagi na ngo rêve o ngana zagi na ngo funa koma kola bato wana. Mais un jour, ben na kene Moussa Soda. Un jour, ben na lakaki maman aboti na lakaki ete. Nga laka maman na ngaite. Na tiki classe na ngamba la moko na keko comme ça état major général d'Eden. Na koma siko soda. Muto ayebaki na ke Moussa Soda zaki oncle na ngai maître Frank. Na lakaki na ndako te. Na ko sa ba reketi bana na état major général d'Eden. Na état-major général d'Eden pai bacha faux président bino oyo soki Félix kuna na civil oya wana na sekuna boy na ke tout ça ba yeko sala na examen na za inaptité ba selinga ba hypoïde tout ça ba selinga tout l'examen na bimi apte de naissance na kepe na seki na fana kitona na kenda kitona mais maman na ngazaki ba moyen mais ngai na kipaki moyen maman na ngai te ngazaki na tana yete na ina tape na sala vie na ngai pour un jour pe ngape na kosala libota na ngai na ko dépendre na maman na ngai te na kenda service militaire na kitona maman aboti ngada na kitona ile aya na kitona kolanda ngai na kitona aya na fort de tonus pala maman na ngazaki verikili na kisasa ayati kolanda ngai na moni komanda de compagnie na bengi ngai o maman na yawa esko okotika remozonga na yebisi ye lokola na lati da Sokoto na komi militaire na kozonga te même na konyoko ma même na kokufa na armée na kozonga te komanda yebisi maman na ngai bi mwana bia kozonga na ete bako obligé na bina makasi te na moni maman na ngai apesi ngai lutadia makana apesi nga mbongo apesi nga biloko eleki ngai ba kovadiza elenga biloko bela tiki nga wana nga bena tiki na kitona wana après na yeko longwana ke mbanza ngungu na voltigeur et pas ya somao na longwana zongi kitona ba yeko recruter bake na centre d'entraînement commando na Kotakoli na compagnie Riki pour na kosala sécurité président à partir à Guadeloupe. Entre-temps, na kosala cours instructeur commando na sisi ba brevet na ngai
il y a commando et s'il n'a comme instructeur commando na vana ina Équateur ti na eko koma na kin na comme ça na kotakoli ba transfert na makambo moko lisasi amina ngai ti mazali mbuza ba eko tina biso de ko na bolozi pa ine sikoyo na eko sala sikoyo na niveau ya sécurité sikoyo na GD na komi komona bato na nyonso na komi mona Mobutu na komi mona bato nyonso na l'autre moko travaille na présidence de république oyo ya Zaïre na ba CNRI ba SNI ba CNS tout wana ba yebaki le commando état de jeune état de muta force muta minduki makasi muta formation makasi na yebanaki. Mais lelo na komona ba congolais lelo bozali ba paresse bozali ba goyi boningi bozanga na sima motu nakena na sima Kofi nakena na sima Martin Fayulu nakena sima Bemba. Est-ce que bino ba jeune bo créer loko moko te boko ko ba Bemba te biso to komba mikolo biso to buni da bitumba to komba mikolo. Et ce qui bino bana oto boti bino boy banengi bokosa mosala elongo bani na regrette mingi ya komona ba petit mike boza kolanda Kofi na sima mokongo Kofi leki musique ekozonga na poto te boto na mutu na bino pays na biso to libéré yango te pays ezali toujours occupé par les Rwandais touti. Félix Ningazali wana azali mutoyo bacheye lokola muzimungu. Azali muto bacheye lokola muzimungu, azali mutoyo azako komande loko mokote. Tala, boka za biso to vandi awa. Toyebi makambebele. Ngai na fandi na episode lelo. Pasibi boko za bilo ni to zali wana. To sope bandeko ebele. Tozo ba petit sœur musu babala be bato katanga bazali ba garde corps rapproché et Hippolyte Kanambe mais tozo ba mbele to fungula ngo lelo awa bato yo zibino Félix ngazali wana bato ba ko kendela ye même bon frère muto abala mwana petit sœur na ngai na kotanga kombo te po boyeba pe trace te mais aza wapi aza okenge la Félix Tshisekedi na sima mokongo na yete auti pa Hippolyte Kanambe aza kasaye abala mwana petit sœur na ngai ya mwasi aza muto ya katanga aza ala sima Félix Tshisekedi te so Félix Tshisekedi baba bomina mito boma bozo komona ngote toyebi biloko te koleka na Congo biloko si to vandia tozo pele bandeko mosusu basape bana mura ezala nini tozo na poto awa na poto bobimba tozo pele bandeko mosusu bana mura tozo bandeko mosusu pe bazali garde corps oyo ya Hippolyte Kanambe azali Rwanda tuti wana mais lelo bangona babaluki lelo bakomi bato oyo bakomi okenga na Félix Tshisekedi toyebi mingi tozo ba renseignement belé toza ba renseignement belé bandeko botika kolala pongi Kofi aye na distraction na ye auta kokuta ezana na Félix aye kwa sur sa musique tozo na distraction pas question ba petro bobimi wana boza mibali te mutako banga bino azali te mutako banga bino azali te Motala mutu na bino ne bozo na Félix place wana. Ozo lango. Tozo bandeko na ebisino lelo clair na zala ba renseignement belé. Pour petit sœur nangai, moi na petit sœur nangai abala azaka tane. Mobali na ye na petit frère na ye bazaki ba garde corps Hippolyte Kanambe. Na minute oyo bazana sima Félix Tshisekedi tozo kozwa tous les renseignements na renseignement Hippolyte Kanambe na renseignement ya
ya Félix toza kozwa yango ntango nyonso toza kozwa yango mais nga na moto ya renseignement militaire bokotikala koyeba famille na ngai te nde namonaki Élisère abima oyo nyangala kata oyo Élisère Tambwe kolabo wana traître wana abinga nazaka na famille na kini te na ye muke nazonga na dona landanga na bokebi dona lelo bino bolekaki kofinga Thierry le commando mpona IDPS bofinga ngai mpona Félix Tshisekedi bofinga ngai mpona na Etienne Tshisekedi lelo simo makolo ke Kinshasa te kende kosala na Congo botikeli bokosala nini awo na ndeko ya soda oya seta ema landanga la bokebe ema oleki ofingi ngai obosani Thierry le commando azaki instructeur na yo na centre d'entraînement commando tango yo uti na seta ozaki parachutiste na seta oyo okoma paracommando c'est moi Thierry le commando na forma yo na bavie na biso ba Davos ba mudu avona biso to forma bino na centre d'entraînement commando mais oleki ofinga ngai bo qualifier nga naza muzombo naza étranger pona Félix Tshisekedi pona lelo bokende Kinshasa te baoyo bakendaki Kinshasa lelo bosuki wapi bozongi makolo ngulu bozongi ni sapato tozali contre IDPS te tozali contre système ya Félix Tshisekedi ndenge asali haute trahison ya kotrahi mabele ya Congo sa rival oleli o Félix Tshisekedi akozwaka 20%, 60%, Kanambe akozwa 60%, Félix akozwa 20%. O bosa souverain populaire. Pas question ya souverain populaire pour na Félix Tshisekedi. Tokosa souverain populaire ya kopenga na Félix Tshisekedi, ya kopenga na Hippolyte Kanambe. Eloko na eloko eza na suka nango. Bandeko tovandi na poto awa mutu moko te animaki un jour ayo kovanda na poto mutu moko animaki yango te ndenge mpe bango baza kosala baventure na kati ya Congo basala baventure na kati ya Congo mais un jour nalobaka clair Mobutu azalaki na grand maman na armée mais omoni na suka nango négligence ya Mobutu a négligaki armée atikaki kaka na ba service ya renseignement kola basarma atikaki na ba présidence atikaki na garde civile mais ntango epaka ekweyaki nzoka ba unité oyo ezalaki makasi ezalaki troupe a reporter eza bana seta toke na Mbanza-Ngungu toke na Kitona batroupe ezalaki makasi yango wana mais ye anégligaki yango ntango ye anégligaki batroupe wana na suka omoni Mobutu ndenge baye kobenga na ye na Laurent Kabila banyangala kata mosu bozo koganga awa eske bino boyebi mo ba 1 boyebi mo ba 2 eske boyebi Kabila Laurent Kabila boyebaka ye mais biso bata renseignement na ndenge azali wana yebi so na koti na bare moko so na moni mutu moko na face ya Laurent Kabila afuna récupérer nano ye na tala nano soki eza ye soko eza nano te Laurent Kabila azalaki aventurier azalaki mutu ya kokota na aza kokota na Tanzania akoti na moba abomi bandeko na biso ayiba o akoti na Tanzanie toto Mobutu atindaki ba mirage et bombada pour la Tanzanie tout le monde réponse ezalaki te mais lokola bino kaka peuple congolais na buzobo boza na ngo kaka yango wana mwana ndeke tanga zu pouvoir bokumisi ye il est congolais
congolais petit soki nani oyo kanambe beaucoup plus qui congolais ndeko leso congolais na suka suka bomoni ye aza congolais aza étranger congolais zongisa mémoire biso tozali bien enseigné na makambo ebele oteli mboka nazaki ngai sur la mine pesa biographie na ngai lelo kokima na boloko deuxième cité de Oya mutokola ngai mutu pamba mais Mobutu alelanga mai na mesu Mobutu ayebi Petu alingesu armete na komaki contre Mobutu il fallait pas bomanga na deuxième cité de Oya na Mongaliema wana fo tuna bana ozone tuna bana ipen tuna bana gitambo cité de Oya na boloka deuxième cité pai bakangaki major Pika o azaki ranger boyi major Pika za les États-Unis mais biso ba tirer le commando avec Tobo de Kunda avec Ekutu Mongali Yaou avec Thierry le commando to buka boloko wana Njimbi ba convoquer na buta bi muto akendenge nini abino bake kotuna bolozi budu tanuko abino pechi wana aza suko na mwana ye aza mutu basaka na de defate ne bomona le star leta wana ena mi team to sa ne place mo star leta ye binga inga be na bi force star leta ninga zali wana ngaso oyena makofi to kene na kombasa zarm oyena minduki to ke oyena jido to ke nazaki instructeur commando na Wing Rocher nazaki Paul Valant so babengi mo Paul Valant na ki commando za black te armée lelo za la Congo te armée comme Kunde tala basa ba sola ba komi golela nzoka tangu so na armée so ke guerre obeti tato si ok guerre moko boye guerre soke sili fo basoda bazonga baye ko remplacer bango na babato mosusu parce que bake totape bafamille na bango mais le tokomona Kongo ekoma ekunde boya kofinga biso apo na Félix Tshisekedi Félix aza kosala eloko nini banda kotaki wana ese soko tala nakomisa bato ebele oyo lelo namoni banyangala kati ebele bataliban lokola Tchatsumba namoni outika Afrique d'ici soki sans rival mais nalobi eloko mona bisa bino lelo Mobutu atongaka presse na Congo te bato batonga presse wana eza babelge Mobutu bana kotaka soki presse ebukani baye kotaka goudron eloko Félix Tshisekedi akosala aza kotaka goudron ti aza kotaka goudron na mabele wana esiko ye ate goudron na mabele wana est-ce que peuple congolais le toza na besoin peuple congolais alia malamu guerre esila tobengana ba Rwandais tout na Congo na kati ya pays na biso na armée na biso na administration na biso ba ministre tobengana bango to récupérer Kivu nyonso wana tobengana ba Rwandais Congo ezonga ndenge ezalaki kala na tango ya Mobutu azalaki puissant oyebi yango bien un pela edouard akokaki Mobutu te Congo bana kosoutenir sa vie 100% mais tomonaki un Angolais moko te akota na frontière même ya Makanyema aya kobeta biso masasi akende tomonaki yango te ntango Mobutu akufi tomoni bangolais mbala moko bake kosoutenir Laurent Kabila bapays vasé wana nyonso batanzanie barwandais tout ça mpo bamonaki tigre arc-en-ciel akufaki ntango arc-en-ciel aza so na force te akomi na maladi yango tomonaki bapays wana nyonso baye kosepela stade martyre
Mais vous comprenez qu'il y a un Congolais qui a un sentiment. Au libérateur, Laurent Kabila libérateur. Nous avons moutoyé de la kouya, il y a des étrangers, il y a des Rwandais. Il y a un monde même dans potoa. Vous avez changé. Au moment où basi mususu bokoyana bakate ba vidéo, bobundi na mboka. Pour na bana na bino bazanga na poto lobi na poto ko changer, boza ko yana ba bêtise. Ya ko finga ba nzoto ba mama. Mutokola ngai na ko finga nzoto mama na ngai te. Na ko finga nzoto mama ya muninga na ngai te. Boza ko finga yozali mwasi, oza ko finga be sex kaka oyo. Oza ona se makolo na yo. Oza ko finga ngo en plein air. Poli ya basi boza malédité na ba famille na bino. Botika sur internet kimia. To boy ba wana ba rando na bino botika internet kimia ni bozali wana. Bozali basi na bito so ba botaka bino wapi. Bino mo bozali ba sexe ona sema ko na bino. Boboti bana. Bobunda mabele ya Congo pour la future bana na bino. Mais bino boza toujours la buzoba na bino ya koleka na internet ya koleka ba salite na bino ko fingana mingi boza ko chama kelele awa omoni poto eza ko lobisa ba te belé ba misuko okanga ola tinda kuna yo o ngala la timutu kwa na ngai tango to na Congo somo mutu kwa to mona yote mingi tu bo chama kelele na ba poto abosani na ba Congo te mingi boza ko chama kelele na poto bosani na ba Congo te. Bosala eloko moko te. Ba misu ba sere na mi ba bengisi bino, ba misu ba papa na mi ba bengisi bino boyi na poto, bo komi ko chama kelele. Ya ko laksa bilamba. Tala. Ba nyanga kata musu boza na poto wa, boyi ba ke skapa omo. Bosu ba bilamba na skapa omo. Na matonge. Ba misu bo kena musu bilamba na galerie présentielle. Ba misu bo koto ba biblos. Ba misi bolote ba batate lelo na poto bokomi ko chama kelele to ko zongi sa bino na place na bino po bokomi si poto ekunde niki Kongo ekomi ekunde poto pe ekomi ekunde kwa ba Congolais bozala ba buzoba botika buzoba bozala ngo na ba mama na ba tata botika buzoba na kati ya poto botika internet calme to bunda mama belé oyo bazako bomo bande bashu na kati ya Congo. Nous sommes fatigués na buzoba na bino kitoko na bino boke nango wapi kitoko di tambi so ba soda pa ko zone moi si pas elongi mangu kitoko pe elobela bolo moko te na muto aza kitoko na muto a kitoko te sentiment zaka ndenge moko te et ce sentiment zaka différent na yebisi bino na mwasa kitoko na mwasa mabe oyo eza elongi mangu sentiment zaka ndenge moko te sentiment zaka ndenge moko et pourtant so sino mwasa eza elongi mangu kuto mona kuto muto akocheka na nzela te totika biloko wana tosi to lembi bino ba mama oyo boza koleka na internet boyaka ko défiler biso makambo na bino soko boza makambo na bino privé oza makambo na mobali na yo oza makambo na mwasi na yo bosisa na ndako na bino to boy makambo na internet bokomi ko ba Congolais soni bandaka pauvre Maréchal akenda Congo comme kunde buso ba se koti na Congo. Bokoleka bezo ko fika ba sexe ba mama yo mwasi oza na sexe yango yo mwasi oza na sexe yango na nzoto na yo oza na eloko yango wana kaka obiso be mibali tolandaka yango oza koleka si oza kofinga mama ya mutu mais quelle éducation biso koli l'éducation ba senzité obino oza nango ba mama na tout na comme ça bino lelo botika ba buzoba na bino. Mais non, non, c'est la problémité. Tout le monde en Europe, tout le monde en Afrique. Mais ba mindele ko to bona ka ba mindele ko ba kolo Europe ba mindele ba s'appelle ba problème na bango. Ba ya na internet te. Pour ba ko biso ba secret na bango, ya ba vie na bango. Kaka biso ba Congolais.
éternel to eza bino te eza basalaki na mondele boza koyaka na buzoba na bulumura bino moko boyaka te na zoba te bino ti Congo bokazi Europe eza mboka na biso Europe eza mboka na biso te même bapesi nationalité belge belge ya mutu mundu azalaka te danois ya mutu mundu azalaka te finlandais ya mutu mundu azalaka te allemand ya mutu mundu azalaka te Switzerland ya mutu mundu azalaka te Suisse ya mutu mundu azalaka te botika buzoba na bino na ye lelo mpona yebisa bino congolais fo yeba ndenge ya koluka vi na yo eloko eza koboma bino napesi bino detail moke vi oyo nga na menaki nga na mena vi lix na Congo na mena vi ya bien ata mona mutuka danse navanda bapale ya danse na mama campagne parce que mosala oyo nga nasalaki esengelaki ndakoma mutu ndenge bamonaki bagénéral mayele me basalaki trahison ya kotrahi mobutu omonaki bagénéral ebele baeluki bagénéral ebele wana mayele na bango ekomisi kome baplace wana me koma bino oza na poto awa tovandi na poto vie ezali pasi poto naloba kuti na kini poto eza vie ya pasi te nalobi na kini nasalaki mo erreur place wana awa okokende kosala apprentissage bana oyo bavoyu wana oyo bake kolanda kofi wana na batata oyo bavoyu oyo bamelaka wuti na France banyangala kata bambafu moko boye soki okuteli bazone rekile soki wapi kofi afingi bamama na biso kofi afingi bino olala bandaka ba HLM kofi afingi bino lelo akomi komanipule bino batata na bamama akomi komanipule na bana na bino ezali pasi biso ntango toki na poto banyangala kata bakofi wana bamekaka te kofi ayebi ngai bien ndenge azali wana bamekaka na biso te meme na Genève meme na Lausanne bamekaka te meme na Londres bamekaka te meme na Paris ntango makala bamekaka te meme na Belgique bamekaka te kaka lelo na groupe ya bana oyo bamama na bango batikaki banzoto na bamusicien bamama na bango balandaki balancement bamama batikaki bakuya na badiamba na oyo basalaki ndumba ale bana na bango mpe bakoti rythme ya kosoutenir bamusicien wana bazongi na buzoba wana ekozala mawaturo ngai na vivaki vi na ngai bien na Congo na poto mpe na vivre vie ya bien nayaki na poto mpo nakoma riche te na moke oyo ngai nazwwaka ekoki na ngai mpo na yede famille na ngai na bana ngai bazalaka na Danemark na bana ngai bazalaka awa na kati ya Scandinavie soki naza moke natindi na Afrique ekoki na ngai nakozala na nsima mutu te siko bino boza kotema nsima kofi wana lelo bino bana wana boza na carrière moko te bana moko boza mal éduqué bana moko boza na diplôme te bana moko boza na eloko moko te boza bavorien na bamikolo boya poto kala na France bose comporte kola bana oyo baye poto lelo oyo baza koyeba eloko kosala te eza na bapeti mosusu wa baye poto lelo me baleki bagaere ebele na France baleki bagaere ebele na poto mpo bokoyeba eloko ya kosala te bozaka toujours na nsima musicien bokolanda kofi me kofi akopesa bino eloko nini kofi aza na vie ne meilleure kofi aza na vie na ye na mwasi na ye na mama na ye mamami tusa banini banini aza na vie na ye bien siko bino bokosala vie moko mokola kofi te bino bokosala vie moko mokola baministre te bino bokosala vie moko mokola badepute te bino bokosala vie te moko mokola bagénéral bino bana wana bana oyo ya mike wana oyo boza kotambola partout boza koyengayenga na mikanda bapesa bino diplôme ezalaka te même diplôme apprentissage ezalaka te
kaka na président na bino Félix Tshisekedi aya poto mwana moke Félix aza na poto biso toza na kati ya armée toza kobundela ekolo mwana ngoko to ndenge azalaki na poto atanga na ye te kaka azalaki na livre ya pizza moto akotia bajournal na boîte à lettre kaka bino bana wana kaka bozala wana bozela jour tokolibere Congo na ndenge ya bwania bino bana wana oyo bokotia makei na poto boya na kini tout ça tokokorige bino ya bokende te basa rivali ye wana aza tala diplôme ya journaliste te kaka rwandais wana soki kamere soko oye kaka atuni o CV za te me kamere ndenge avandi wana aza kotuna bango CV te kamero ya rwandais wana na nsima Félix Tshisekedi oyo baza kokontrole lelo Congo soki yo diaspora combattant réseau kei elelo akoseka bino CV te akoseka bino CV eske baseve boza nango boza na CV te me nga naza na numéro mekano ngai le commandant na numéro mekano na ngai naza numéro batraité soki na bino azonga na armée wana armée eza ya Félix Tshisekedi te armée wana ezali ya gouvernement eza ya Congo na okene état major général d'Eden so nazo na armée mais naza na kaya kozonga na armée te mais jour to libérer Congo nde na kolata Sokoto ngai mpona kufa so to libérer Congo nga fo na kota na Rwanda fo na kota na Uganda fo na kota bamboka wana fo totika histoire na 12 millions de morts babomi biso fo totika histoire même jour nga na kokufa mais histoire etikali longola Lumumba ndenge batika ba histoire bino ba histoire bokosala oyo ya kicombattant ya kolanda misisa Kofi bokosala ba histoire ekozala pasi mingi nasi bandeko na lobi mingi nazoka ta mingi mikolo ya koloba te me epesi biso pasi bamama oyo boyi botekaki bakuya botekaki badiamba bamama osaki nduma na poto bozwa bana na bino wana oyo ya bavoyou bazali mal éduqué bozongisa bango alignement bazonga alignement baluka misala basala apprentissage ya kozwa ta diplôme ya pamba oyo ekosunga bango oyo ekosunga bango na fitiri mais soki bakokontinue ndenge wana ekozala pasi Kofi landanga na bokebi omoni oza komanipule bapeti wana oyo ya mike wana miziki ekobeta maka te Kofi yo oza nani yo olingi tobanda